Salut à vous, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bon dia, boa tarde, bonne nuit. Encore une fois, mes très chers internautes, Dilico RDC, comme la Bible nous dit, hein, comme d'habitude, juste pour vous, il y a eu abonné na biso, balanda biso mingi na Eco RDC, benga ki biso que baza éprouvé. Tokufeli bongo journaliste na biso ya Angola, journaliste ya monene asalaka na radio nationale angolais, aza moko ya bandeko na biso ya Bakongo, c'est-à-dire Bakongo ya Angola akufaki. Donc je viens de tournage tel que je suis ici. Na oti pena tournage ko ça la émission mais benga directement na zuton komanda écouter na zuton changer bilambate. Je suis venu pleurer avec les gens qui sont en train de pleurer. Mes sincères condoléances à toute la famille, hein. Lufwakenda wana to bungisi papa na biso Alfonso Lufwakenda o aza journaliste a pesa information ya lingala na chaîne nationale angolaise à Koufi Atikibiso. Donc nous sommes venus voir la famille et assister aussi na deyo bande connaît pas bengibiso de part et d'autre. Il y a aussi pas seulement bande connaît mais abonné na biso ya Eco RDC au baza partout dans le monde de Congo, les Angolais qui nous suivent na kati ya Eco RDC bengi biso pe maman est-ce que roko kende ozu la biso aza mutu munene kati na biso Congo et non seulement na Congo mais aza mutu munene na Angola aza pe confrère nanga. C'est aussi mon confrère parce qu'il est journaliste. Donc je suis venu pleurer avec eux. Tous les lacars en English à la rande Bible recommandé. Mon boss Jean Tubois. Donc je suis venu na Kabola Mawa, na famille journaliste na biso à Koufi pour dire que Eco RDC doit na frontière ti. To côte partout, to passer partout. Donc Eco RDC chez nous a tellement sollicité. On nous a sollicité toya tolela na famille ya papa na biso Alfonso Lufwakenda o aza journaliste na biso Congo, hein, comme monte orgulho Congo comme monte orgulho tolela papa na biso Alfonso Lufwakenda de Krisenimi toleka bien toza na résidence familiale wapo esika ba exposer corps. Après awa to longwa tozo kene na église na ya Yeba assemblée na Yeba eza lokola ba église protestant, hein, ba missionnaire na biso na Congo benga ngo Yeba. Donc après ici to longwa awa to kende ska ba ko exposer corps na Yeba. Après Yeba ebemberola la na Yeba après ba collection na radio wa bisika sala ka epi to kena cimetière kokunda ebembe na biso. Donc to lela na bande ko na biso ba olela de Christ nimi, hein, tellement fort ces athées. Je viens aussi de travailler dans un penaka ya olimbaka ndene bisibino mais juste pour na bino bafana biso bato bolingaka biso bato botalaka biso famille papa na biso Lufwakenda François Koufi na bato mususu ya bangolais belo baza un peu partout, hein, na poto wa babenginga. Donc autrement ça les athées na pena sensé il faut na ya kaka na za ba image oyo pona bandeko na biso pe balandaka biso baza pe na posa ya komona comment est-ce que batika bangola kala bamuna ka évolution ndenge zo de kanangola na ça l'interview na ngana moko ndambo bato to kuta na bango awa na résidence familiale et après le to kokende na Yeba na église Yeba église la protestant missionnaire et c'est que papa misa bande au sambela ba olela pene bembe kuna. Donc de Christ nimi, hein. Boa noite, boa tarde nessas horas, não sei. Já é 18, né? Boa noite. Boa noite, sim. Podemos falar em Ngala, né? Pode falar português, porque a gente que nos segue não fala português. As pessoas que falam Lingala. Eu vou falar em Lingala, mas você entende Lingala, não é? Eu vou falar em Lingala e você vai falar em português. Tá, boa noite. Boa noite, sim. Papa tomoni yope oza awa ne bembo ko ebisa na bato bazolanda biso za nani pa ya papa na biso Lufwakenda. Eu sou filho do papa Lufwakenda. Sou filho biológico. Filho biológico, primeiro filho do papa Lufwakenda. Alobi azali mwana ya papa Alfonso Lufwakenda akufi donc aza mwana na epenzo ya boti. Mwana ya liboso donc aza mwana ya liboso. Papa akufi atiki biso, je ne sais pas moi comment ba relation nino bino bozalaki nango na papa penza lokola mwana na ye.
Mais do que pai, ele foi um amigo. Ngabi, à part papa, azalaki penza camarade. Conselheiro, companheiro. Abi azalaki conseiller, azalaki mutu à tout le temps, je peux dire. É um vazio porque ele preparou, organizou os seus filhos. Ele é uma pessoa excepcional. Dificilmente a pessoa consegue descrevê-lo em pequenas palavras. Obrigada. Muito obrigada. Alobi boye eza lidusu munene etikali na kati na bango papa pa préparaki bana na mais eza penza passe quoi, je peux dire ça passe pour vous yo talaka que yo kufeli papa bino comment est-ce que yoka donc eza vraiment moi passe. Muito obrigada mano. Tamo junto. Yes. Maman bonne noite. Ya bonne noite fenga. Maman to monyo pe ane bimbo ko yebisa biso ba relation na yo na mutu akufi. Ya oyo akufi vraiment azali bokilo nanga. Mais nga kuna benga ke bokilo te docteur za ba camarade. O yende siko abali mwana nanga ya mwasi Pélagie au mwasi na chinanda ku Pélagie azali mwana nanga ya mwasi le lufake na zake bokilo te. Bokilo te père bokilo ndoki na beki ache fali ya mona libota nanga. Le nazo mwande na koki ko expliquer ngote. Batiki bana combien? Aboti na liki nanga bana misatu mwasi moko mibali mibale. Atiki deki tumo kwa che doki de nazo mona ndenge kuna ko expliquer ngote na kuzo mona te mais nzambe kaya ya mamundi mona mais papa sina mote. Papa belaki. Abelaki ngozaki matin moko abeli moko a récupérer moko abeli bon. Talaka eza mama nzambe pas za question pe mutu na epe azonyoka mamingi esenga pe azwa molimo na kene kopema tozo esika matoni ndenga ke kopema pe mana kimia mais trunde munene po moni eza facilité oyo elibiso penza ntuke eza facilité to ebite soki mutu aboso to ozwa esusu wapi to ebite mais nzambe kaka toucher mitema na biso doki a consoler biso. Merci nzamba consoler bino. Mana bonne noite. Bonne noite. Mana yepo ko se présenter na bato Hollanda biso mana zana na famille. Oya kufi azabo kilo na ngai. Azabo kilo na ngai te akoma famille na biso. Dezo sala pasi. Dezo sala pasi penda babenga nga na ba 5 heures na lamuki na ba 5 heures babengi nga ulfakenda kufi. Mwana nga mbala benga tia ulfakenda kufi. Nayoka ki pasi po wana koma famille na biso akoma ya na biso mobali ezo sala pasi yaya ezo sala pasi et sala pasi donc nous besoin ka force pour na bana makasi na bana na Pélagie azam to balani na ye bango na 10e mois na bani na 11e mois donc to landana ki to bale sika moko to landana na obalana papa zo pesa nga pasi non azota ndeko na ngande nga mwana ngande nga tikali apeseka makasi po biso mo to kokate biso mo konzambe apesa ye makasi akoka osipote bana na bomba bana na misato tikali na bango. Merci. Bonne noite papa. Bonne noite, bonne noite. Papa peto monyo awa ko se présenter na bato Hollanda biso. Ok, ngai nazali yoko ya mopandisi yango na kati ya Radio Nationale ya Angola na programme na biso ya kota ya Lingala. Oyo mowei afonda yango abanda programme yango banda 92 na kati ya Angola. Azalaki yoko moto oyo ngai nazali kosala na ye ya trop. Nasali na ye ya mingi, bato balandi biso ya mingi, pe basepeli na biso ya mingi. Liwa esama pona biso banso kasi liwa ejue liboso akei atiki biso na trou monene na kati ya Radio Nationale Angola pe na kati ya mokili mobimba oyo bazali kosepela mingi na mongongo na ye kosepela pe mingi na ba programme na ye nazana mawa mingi ya komona ya bozangi ya baoba monene kati ekolo na biso Angola. Merci beaucoup pour ce programme ezande. Programme normalement ezali lelo ebembe lokola nzoto ezali awa na kati ya résidence na ye kala mingi te tokomema yango na église
oye azalaki yoko diacre na kati ya église yeba azalaki yoko diacre église ekozwa ba responsabilité nyonso mokolo ya lelo pe butu ya lelo kosambela ti lobi na tongo soki tolamuki tokende kotika nzoto na nkunda ya Santana à partir de 10h 11h. Ok, merci beaucoup. Tasepeli mingi koyamba bino ndeko wanga eza mawa mingi lwa esama mpona biso nyonso kasi soki moko azangi eza mawa tro. Radio Nationale ya Angola etikali na tru monene eza kolela luanda mobimba eningani mokili mobimba eningani po ya koyoka liwa ya lufankenda ezali kopesa mawa mingi pe epesi pasi mingi na bana ba ekolo na biso Angola pe na bana ya ekolo Congo démocratique. Merci. Merci. Bien, très cher internaute de l'Eco RDC, comme Boruto Yoka Binomoko, azali fondateur, azamutu ali boso, oyo, en saliba eske lingala lelo, et banda kolibama na TV, to na radio, ya Angola. C'est-à-dire, il n'est pas congolais. Azali ba Congo, depuis to beng bango ba Congo, mais ye mutu asali que lingala ekota penza na ba TV na biso ya Angola lelo atiki biso. Donc c'est une grande personne. Aza pena mutu munene, aza pena mutu munene na kati ya mboka oyo. Ototo sola ne siko azali moko ya bana oyo ye a formé na kati ya Angola na émission ya lingala. Donc était pena trois bande émission ya lingala depuis 1990. Damando sala émission lingala na 90 na kati ya mboka o na 90 wana kuzaki facile mtolo ba mangalo bima mtu na kati ya mboka mais il a s'imposa ki émission ane vendaki pe e boti misisa na ngoti lelo donc azam na moko ya ba confrère na biso yango pena to ekolela na bango de Christ Nimitoleka Bonoit encore merci Bonoit papa yepe to monyo awa na bemba papa Lufwa Kenda okoyi ko se présenter na bato ba Hollande biso sokoza nani nga kombona papa Henri ali ami nanga personnel même taza frère na la famille na famille si parce que komona ko perdre mutu ko Lufwa Kenda ya ko expliquer zate parce que aza mutu to ranyo butomo to liaka na ye to melaka na ye to voyager na ye ya ko expliquer zate passe pas ko bango zate pratiquement son mutu comme na passe na makambo soko ko bango te parce que ça compliqué exactement bato mususu azolela bato bamona mususu lela motema soko ko bango te c'est compliqué papa msabele nini effectivement pas biso avec un problème à sucre banto ko déranger au départ sucre banto ko déranger azoki takindaki na poto azwi traitement azongi mais avant qu'il ne départ il y a un problème que tu vas voir qu'il y a un passe na lokolo azoki traitement na mo isimbaki bien te na ki poto eraye l'anglais traitement mo mbaso ngo elekaki après que le cambasso ils ont reçu encore poto na lokolo mosusu poto zo na lokolo mosusu donc continuer comme ça le traitement isimbité mais tout le temps tu as qu'à l'hôpital tu connais ba mère ko ba vide to ke ba clinique to ke ba mari puis to sel autre ko sala isimbité les derniers jours autre qui ngana yé avec un certain dimanche de matin na yakiawa à côté de la chambre de côté là à tourner qu'est-ce qui se passe à Singabi mon frère très compliqué le colo ils ont dérangé na makasi la zone ndako après une heure de temps la benga avec ba mère ko ba vide comme la mère ko vide habiki le colo dérangé faut que na clinique mo pas très bien ba na clinique mo ko ba senga ba monta ba ko senga ba futi ili kama biki ba pare to zana mote fa ki mari a pied bakena mari a pied parce que ba ko sala vraiment isimbi ta kufa wow ils a fait na passe information juste on va naïbi parce que azaki pembe na yawana merci beaucoup merci beaucoup bonne santé bon, en tout cas santé na bien santé za bien ko se présenter na bato ba Hollande biso bon comme on a Alain Kisolokele naza mona kasi ya Alphonse Lufwa Kenda auto kofa mona kasi Alphonse Lufwa Kenda lelo siko ko mona ke ko perdre un baoba ko perdre mutu munene le ko Alphonse na kata famille na bino boyo ko isa bon en tout cas eza passe makasi ngam naza mona kasi mobali ya mukolo et puis toyebi ke ye le sel noko to zalakane eza ye Donatan oke azate
tokolo ba parti mo na famille na biso maman na biso no surtout im tatika la moko na temps oyo za susté donc il bo sentir na passe wana la biso stotika le to rana ye siko ya zate donc la habité son de expliquer pas ça la bandi bezo comprendre na olo donc tikalika bana c'est ça et puis eza mabe bana ngo pe biso so ba fele ya papa na ba maman biso tout donc on est passe makasi donc eza vraiment passe makasi donc bino papa patikeli bino bana no patikeli bino bana tiki mwasi donc bino bozana makasi po bana pe banzana na makasi po mwasi pe azala na makasi donc merci c'est bien merci beaucoup merci. Très chers internautes de l'éco RDC, à Tozana Yeba na église, wapo esika au corps ya papa na biso Alphonse le Frakenda ezolala. Donc bandeko nyonso bazolala awa lobi na tongo tokoya ba 10 heures de jeu qu'on a levé du corps pour na cimetière ya Santana si je ne me trompe pas. Oui, na cimetière à Santana les amis na populaire peminka ya congolais. Donc ensemble ngana bino tokozala lisusu lobby tokomona pena lisusu image pour na lobby donc muto akufi aza tellement mutu munene
et aussi c'est mon confrère avec confrère journaliste Moutoumouné na kati ya mboka donc yango to yepena to le ensemble na bandeko to bazolela to na yeba c'est église protestante donc missioni quoi eza missioni esiko ya bandeko kosambela lokola mosali na kati ya église yango église esengi que baya kolela bembe awa donc bembe ezolala awa tolongo déjà na résidence familiale toza bongo na yeba donc de Christ ni mitoleka.
Professora, meu amigo! Ai, última vez que eu tive foi na rádio, professora! Ai, professora, foi levada na Brasília, professora! Ai! Ai, meu amigo, meu professor! Ai, meu amigo! Ai, professora! Ai, ai, ai! Puxa, mãe. Ai, meu professor, vem comigo! Ai, meu a filha dele que corrodia não tem prova! Ai! Daqui. Afonso Lufakenda, l'un de nos confrères journalistes angolais, donc nous sommes là, on est en train d'accompagner les DEO. Tu sais, notre image en union nous demandé quoi. Sa famille nous avait demandé, tous qui ont une résidence familiale. Après, tu peux suivre nos images, il y a l'église Tsakikor. Et par après, nous sommes ici au cimetière, là où on est venu enterrer notre papa, notre confrère Afonso Lufakenda. Donc, Vicky, j'ai vu cette image bien, notre très cher internaute de l'IQRDC. Tout cela, on est en train de le faire juste pour vous faire plaisir aussi aux gens qui nous suivent. Hein, parce que les gens qui nous ont demandé, aujourd'hui, c'est seulement les gens de sa famille parce qu'ils sont nos abonnés, abonnés à Bisso, il y a IQRDC et puis Balandara Bisso à tout moment. Bon, on est là, tous Bembe. Mes condoléances à toute la famille Lufakenda.
au nom de l'ECO-RDC, on est venu présenter aussi nos condoléances. Très chers internautes de l'ECO-RDC, donc nous sommes ici au cimetière, là où on est venu accompagner le deuil de notre papa Alfonso Lufwakenda. On a Ebisa Kibino, journaliste Mokamune Angola, à la chaîne nationale, à présenter l'émission Yalingala. Donc on a été sollicité par sa famille, au Babenga Ebso de part et d'autres, Balandara ECO-RDC, au Baza Babone, na Ebso ECO-RDC, sollicité Ebso Toya, to accompagner Dey, Banda Babimisa Kiango, les images sont là, Bozomona, Askotozana, Esikasuka. Papa na biso pour que tout le monde en aille l'issouté. Donc un peu des interviews 3-4 personnes à un cimetière pour na bande ko na bango o basenga biso. Donc on est en train de faire ça pour vous, nos très chers internautes de l'ECO-RDC, parce que bato bengi biso ce sont des abonnés. Il y a ECO-RDC, c'est-à-dire que bato landara biso on ba bengi biso ba solliciter biso. Donc on les kana ba interview Vicky. Donc il y a une interview sur le Rwanda Zaraka. J'ai vu aussi un papa qui est là. Bon dia. Papa Petomonio Awa. Oko s'est présenté na bateau Baolanda. Biso papa Zanani na famille. Ongai papa Gabriel. Oyo pena oya kufi azapena donc moko na kada famille. Tozana eba mbanda. Tozana eba mbanda. Ya bali grande sœur, ngana bali petite sœur. Voilà donc mbanda na pena donc ça veut dire que mbanda na dona bolingoza makasi na ye. Bolingoza makasi papa epoza na biso na Angola. Te nazala na Belgique. Ah oza na Belgique. Oyeka pona matanga. De voir qu'on perdre mon nene lokola papa Alphonse Lufwakenda et ça la binonde na bi que question des un peu mais ils ça la bino comment. Donc ça triste vraiment, ça très triste ya ko perdre mon taboye vraiment na kotala ngo bonanzoto ils ça la passe vraiment. Et ça la passe, mais ce que total ma comique nous avons zéla biso nyos donc na nzela wana donc nyos bozo peut toujours ba leçon ya koyeba que non te un jour to kotika mokilo. Pour les gens qui sont encore en vie oh non ba kufite le papa monsieur Alphonse baza na bomo conseil ni okopesa na bato bona bato na baza na bomo do foka otambola malamu le liboso ko banga nzambe otambola malamu pote tozaba ba pèlerin. Donc ce qui te dit autant mon angote te kuta na mabele peut kuta na mais en réalité faut ko iba ko banga ensemble ko iba ko banga ensemble est très important et ko tambola le bana ensemble ya ngonde un jour ya ngonde o iba ozanzela na ko kelepe mutu moko te a ko chapela nzela do faut ko banga ensemble le ngana le bapena mala ko banga ensemble c'est très important. Merci beaucoup. Donc to banga ensemble tant to zana bomo tant to zana pema to banga ensemble parce que lobby to yebite sika to kendaka to yebite nzambe mutu ayebi parce qu'il est le maître de souffle. Donc il y a des mokonza bomo donc to banga yi. OK, merci beaucoup papa. Merci nzambe pa malabi. Manu yakaboye. Bon dia. Bon dia. Ngipe to munu a ko se présenter. Ngai naza part ya madame Lufwakenda. Sardo Michel comme on a ngwana. Que toye awa na intérêt parce qu'on perd dans tout cas papa Alphonse Lufwakenda na kata famille. En tout cas qu'on perd vraiment il y a le rôle de ici baobab vraiment. Perd déjà à Mutambo donc tout ça se passe. Ça se passe makasi donc il passe donc petit campo ensemble ensemble quand Mutayebi ceux qui sont calés en vie tout ça là. Merci beaucoup tous à Nakomi Lengela. Merci beaucoup. Tous continuer, je ne sais pas moi qui encore est là. Papa, tu peux Roko ya. Bon dia, bon dia. Bon dia. Papa, il peut te montrer encore se présenter, cette chose dans la famille. Non, se présenter. Ça le col wa ku feza papa le kinangai. Abala mama le kinangai. Abala mama le kinayo. Mama Pélagie. Comment on a siko le mobala mama Pélagie. Comment on a mama Pélagie a kufi atiki mama Pélagie pina bana. Yo olobani. Bon, non, souhaiter kaka mama Pélagie assemblée la famille église. Les aliweza nzira bisonoso. Liweza nzira bisonoso. Zapona nzira bisonoso. Oyo akufi azakwa baoba na família. Alfonso Lufwakenda frequenta com aproveitamento um estágio de superação em jornalismo e pouco depois, em 1997, ele é nomeado editor do programa Yalingala. Como homem dedicado e comprometido com sua profissão, em 2006 ele frequenta o seminário sobre chefia e liderança, na sequência de sua nomeação no mesmo ano ao cargo de editor-chefe. Em 2014, Alfonso Lufwakenda lança Mokili Mobimba.
é nomeado para, em comissão de serviço, exercer as funções de chefe de produção do canal internacional da Rádio Nacional de Angola, Osakaka Namitema na Isso. E o que diremos mais neste momento difícil de dor e luta? Sim, Afonso Nunfanquenda nunca foi um chefão, mas sim um bom líder que sabia orientar seus colaboradores para um bom produto final. Ele sabia que o anonimato para sempre fora do anonimato. Assim, teremos sempre conosco o A.L. Okili Bobimba, porque a sua imagem, seu legado na rede, e não só, acima de tudo, suas impressões digitais do jornalismo radiofônico da Rádio Nacional da Angola serão sempre conosco. E mais, a sua voz sempre vai ecoar nos ouvidos de cada um de nós. Se fosse assentar tudo por escrito, acho que precisaríamos mais tempo. Deus, nosso amigo, irmão, pai, líder, amigo dos seus amigos, trabalha com isso. Orem isso. Adeus a ele. Posso acatar isso. Ouvir as mensagens dos fúnebres por parte da família, também triste, também muito fundador, mas nós sabemos que quem crê em Cristo, ainda que nós sabemos que quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Vamos passar o momento do ato fúnebre. Para tal, vamos convidar o reverendo Afonso Henriques para que possa efetuar. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Antes de fazermos o ato fúnebre do nosso amado Afonso Nunfanquenda, nós queremos tirar o anel que está com a nossa irmã Pelazi. Quando nós casamos, nos comprometemos, sobretudo no ato de colocação das alianças. Nos comprometemos. Prometemos na presença de Deus e da sua igreja o seguinte: na sequência das minhas promessas, dou-te este anel como símbolo do meu testamento, engajando-me a viver a pena contigo até que a morte nos separe. E a morte separou a nossa irmã Pelazi com o nosso querido, amado Afonso Nunfanquenda. Mas queremos ler um trecho bíblico queremos fazer a leitura num trecho bíblico em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículos 39. Diz assim a palavra do Senhor: a mulher casada está ligada pela toda a lei o tempo em que seu marido vive. Mas se ele falecer, o seu marido ficará livre para casar com quem quiser, tanto que seja no Senhor. Enquanto que o irmão Afonso Nunfanquenda esteve em vida, a nossa irmã Pelazi estava engajada na lei do seu esposo. Já que ele faleceu, a Bíblia confirma que a nossa irmã está livre. Razão pela qual, com o sustento dessas palavras e com aquilo que nós já acabamos de falar, que está encostado no nosso ritual, nós queremos ordenar ou apelar a nossa irmã que se tire o anel que está no dedo
e nos entregar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, chegou o fim do contrato desse relacionamento. A sua palavra está cumprida. Depois de fazer o juramento no dia do casamento, e a morte chegou, separou e te casou. E a sua palavra está confirmada. Por isso, meu Pai, nós queremos tirar esta aliança no dedo da sua filha, da sua serva, que está livre da lei dos filhos, pois a sua palavra é justiça. Fortaleça, coloca-lhe a esperança, cada vez mais de perseverar na fé. E um dia iremos encontrar com o nosso amado Afonso. Assim esperamos pela fé, no nome de Jesus. Amém. Irei no céu, nada levarei na presença do meu Criador. Nada terei, mãos abanadas. Irei no céu, mãos abanadas. Irei no céu, nada levarei na presença do meu Criador. Nada terei, mãos abanadas. Irei no céu, no meu dia partidão, nada levarei. Lá no céu, tudo ficará. Neste mundo, mãos abanadas, irei lá no céu, no meu dia partidão, nada levarei. Lá no céu, tudo ficará. Neste mundo, mãos abanadas, irei lá no céu, tudo joias de Vamos conceber a paz.
por favor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Oh Deus, tu és o Cristo, tu és o Filho e o Rei da Glória. Tu és o Filho eterno, o Filho do Pai. Pela tua vitória sobre a morte, tu abriste o reino do céu a todos os verdadeiros crentes. Visto que é do teu agrado do Senhor, o nosso Deus, da sua sábia providência, tirar deste mundo a vida do teu filho, Afonso Lufonquim Holanda. Nós vamos depositar o seu corpo na terra e recomendamos ao Senhor nosso Deus, ao seu Criador, a sua alma. E em Jesus Cristo, o morto, o ressuscitado, e que está sentado à mão direita de Deus, o seu Pai. Amém? Amém. E queremos depositar o anel. Obrigado. Está consumado. Nós vamos depositar o seu corpo na terra e recomendamos ao Senhor Deus, o seu Criador, a sua alma, em Jesus Cristo, o morto e ressurreto, e que está sentado à mão direita de Deus, o seu Pai. Amém, irmãos? Amém. Terra. A terra. Pó ao pó e cinza em cinza. Na esperança, ainda não terminamos o ato, por favor. A terra e depois a família, os colegas de serviço e os demais irmãos. nakosalela kaka Yesu amitiki na ngalelo yo na maboko na makuji sokipeli walekoya nakobana elokote olayedi na Yesu akotilagate anapina ina ngalelo nakosalela kaka Yesu amitiki na ngalelo yo na maboko na makuji sokipeli walekoya nakobana elokote olayedi na Yesu Jesus de la solo pego moinanga mokonya andi maria ya sami ponanga nariki sama lelo yo milinga na kotomi sera mobi yo so na sesi na salida Boa tarde. Boa tarde. Papa, il peut te montrer encore se présenter dans la Hollande.
Ngai nazali musicien bongo star naleka mingi na programme ya radio, TPA, tout ça. Alors nazali tant sous invité mingi pa ya le Fankenda Landa. Na ba émission na ye. OK, on boyo Landa eti na tango asuka. Oui, te kolanda na tango asuka pour tuzana pasi mingi na programme Lingala donc ba journaliste bazali bien sûr que oui mais il est pendant la qui marque témoignage de Makasi bon et des biso mingi comme musicien na kati ya mboka oyo donc na ba mituna na ye façon na ya ko présenter émission na ezala kitoko mingi. Merci beaucoup. Bâtard. Maman yo peut monu encore se présenter. Ngai naza mwana Pélagie. Le bon Makasi. Naza mwana Pélagie, maman leki na ngapa akufia za papa leki na ngai. Yo za nièce maman Pélagie. Siko papa nde boza ko za na ba comportement papa ezala. En tout cas, zaki vraiment papa mo malamu pona biso na comportement na nyoso pona biso en tout cas zaki ka malamu. Azala ka malamu. Ka souvenir bien ni zo garder pour. To garder to perdre. To perdre mtomotu ya na famille po ane ko jideka ya mingi na famille na biso to perdre mtumune na kata famille na biso. Les ba passe na bitema na to zoki makasi. To zana choite parce que doit c'est on mettre na moment wa ko tika biso mi atiki biso. Donc metema za vers ozoka. Surtout na ma Pélagie bana. Donc izara nzambe vraiment abattre na biso. To zana choite doit c'est. Merci beaucoup. Injila ya Yesu ikunyanginikanga mwana ya sala nzilame ikunyanginikanga Simba ngai na kolonga Nzambe ngai Simba ngai na kolonga Nzambe ngai Simba ngai na longa Bogiri oyo ejoni mabe Simba ngai na kolonga Nzambe Simba ngai na longa
Bom? Oremos a Deus. O Deus de paz que tirou da morte o grande pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, vos ajude a fazerem a sua vontade e vos acorde a paz, a consolação e a alegria para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco, de hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos com a paz bendita do Senhor. Bien, très cher Internet de l'EcoRDC, déjà à la fin, on a fait ce qu'on voulait faire. Tout ça, le trouver pour ça là, on a eu des images, il y a Ebembe, et puis comme il y a un cimetière, Tozongindaku, avec sa famille ici sur Basangana qui Tozonga une fois encore de plus pour famille Bakabwana. Mais quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Les big salutations à toi mon boss, au Jean Chubo, Chibobois, la passion Mbote aujourd'hui. Non, pas ça batunion, non, pas ça batunion, pas ça Mbote. Je salue au moins tout le monde, tous les abonnés, au bazo, l'andati total avec des missions, en gros, total avec on peut boire. Donc après tout, on a deux, ya. Et ça va bien, donc salut à tout le monde. Bino sur votre bodinga biso, bino sur votre bodinga EcoRDC, bino sur votre pesa biso confiance. Donc on se revoit au prochain numéro. Bye bye.